banga kombo la dona ngana banga la dona mtabeta nani kama oda musinzu bongo nazo banga opona ndo na TV mama mobile za mama mobile mobanga baba wele za mobile serote muninga no ya maboke abeti kutu tatouage mobile ngona nzotwa kini mama ketake boto banga ko bibisa voice ya Malika mitakala kutu ba passer tozo mona bazawadi ba yeye awa bakufi botaka bota la dona azala tatouage awa na pesika itinera botaka tatouage comme na G soki Carmen Malika tonga ki yo pona bo yo zotanga koma mbana te poani botanga ba kombo ba mbanda eloko zake po ba ke bo ezake la dona mtabotelo mobali soki oki passe pour Malika masa na yo akoso na bongo te oui osika Malika mais on faut dire mtabotelo mobali la dona ni kona ngo abeti pe kombo ya mutongo la dona mtabeta tatouage mibale abeta na fait ça kombo afia nani oh Paris wana abeta kai awa la dona aka obeta tatouage la dona la fille na ye musinjologie abeta Cardozo musinjo mo ba kabona bongo la dona mona mayo ya imana za ya nanga azui bango boya bukama de kota kuna fimbu chikodo yoko so obeta ni wana poli kolongo ba eta olongo ko ba Paris wana ozu tala su mama na fa lo kwa kabelo ozo beta ko susu après bo masu kombo wana bongo suko wa munene obeta Bobo seni 25 personnes vani yo mobi kete na mdenga bata YouTube veken na biso za kwa bidi na yo kapasi zoki na mama leki na zoba mama leki ata so ba pesi o mbongo ngo elekta $500 ngo ke o sali mwana na yo bongo na pamboli misanga paso na tete mabe na tete mama moko zoba aza manière te maturité te nyoso ana eza ete akutu walesa akutu so meki ba otumbaye bongo yo mama leki soki mabe mais bacha mo sana tali abike le pango wana eza pa bongo kalisi bateka wa mama leki na bango te mama bongo za mona suka so to ndimela nani wanga ni mère awanga mère. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melanga lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokati. Bah qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokati. Moi peut pas ça la opération pesati. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zo na kangika lito
oyo yokaka nazokona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe na ngai oh napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, on débisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bola. Bonjour, bonsoir. Quand je dis bonjour, bonsoir, parce que pendant la R, au Narabiso, la Moi, aussi bonjour, la pourquoi aussi bonsoir. Merci à Pierrot qui est derrière la caméra, merci à Yves Pani, merci à toute personne, la Flore Makinisi, élève du maître Abin Affilé, mon président. Je te dis un gros bonjour et pourquoi pas aussi à Jean-Si Mapunga, espace chez Willy Lumina, la pause en tout cas, venez nombreux à aux a décidé. Aujourd'hui, maintenant, je vais recevoir pour vous quand il y a le bara, tout cela par rapport à la news, par rapport à l'actualité, tout le monde intéresse maintenant pendant mon pandi, babimbe na mo réseau qui si au sani. Comme ça makila kanga qui t'est déjà là je suis avec Mamoulou Webi avec ex de Sakouer ensemble le leur comment elle est YouTube avec elle va parler juste des actualités et bonjour Mamou bonne santé. Bon bonjour Flore Makini si donne Laura Choupa outia. Donc bonjour Flore Makini si d'abonner surtout batala biso donc abonner na sur biso awa. Oh chef de fait ngai il vit pas né. C'est pas pour mon télévision. Acheter ce combo. Quand on a c'est pas pour mon d'accord. Donc mbote fait nanga il vit pas né que so c'est na place na kangai. Donc ya sola ne peut bien zalo ken pe na makizembe. Donc ça na pesi maman mon boss Emmanuel Matron yanga. Boss chaîne biso réseau Fo TV parce que ça kuna na boss abonné pe na Mamou Muluba Dora TV chaîne na Mamuluba wa beba bota misika donc naza wana merci à Willy chaîne du code mondial merci à ya Willy donc mon partenaire pour faire mon redire que mon carreau c'était ouais mamoto ko lima mikolo boni bulo sikozongeli pour sikona zo beta nazonga bon mana kanda na ba soft so fana pendant 6 mois jojo ki songi na na caméra donc kitoko langa ngwana au mona obeti lo rashuba plamo na mona vanda lingani c'est comme si linga kindi kato beba ne bo za bobenga batu te soki ka elo mwe pesel bano benga batu bo mona yoke mission na yo wa bo beba na mandeko na bo ngamba muna yoko baka bo beba mtalo bakuna ngai ngaite la kisong pour appeler camarade songe to ka camarade bon na boy na ketonga ka faire do ka mamu ba fada tongyo ube fama kidis na nani lo rasha fadi wana o yo ka to malika ube Carmen ube Fifet Mayam na tonga mutu te ngaya to si ano ka mbamoro so amaka so beti ai mamu na wa be bunda na bunda te mamu na sister mamu be osilika na okata bilamba me obunda te na nga to tu na bana le mama sanga mo cameraman na nga gift na papa na baganga nga no buna kota na mapale na muke boso ki bukobo ya bike mabanga ezali minu na nga eza manzaka eza ikono ngo pe babute ba perne ba mela ba fo wana ko nini wana na zipa na lokote lo botu na vina nga wuli lumina fa pako be wuli lumina mwenga pa na okolati nga ba mo yebe ko mamulu ba bunda kuna ye mo te ba ko ye mo ibotika so mo nga okata bituma so na mo na kati même si vina nga video lo ebiso o ba ina nga ba DJ na sali mal so na mona otala ngate wakanga bona ezaka ba traso seke bina lo ezaka traso wana botaka traso te bo traso ezaka souvenir mo nga pasate ona linga te na vie nga na ye musique normal na zoki na musique donc c'est pas o kutu bituba na bolongo lango so zoka musique fallait maman c'est toi la mboka mo boye ça on peut me terrain jamais total bon so kana faire c'est na longo musique ku na yango na zoka na musique na yango siko jamais jamais total bon so fait ka we rango femme manga poto so kaza conscient que na comme maman no poto ta faire on a que maman a ça et l'homme au pas ni qu'on on a zoka mo bala bien ni qu'on on a maman grâce là ni qu'on on a fait des chances on va ne me comment chroniquer si boss bien na temps normal ouais oui musique à maison mère me rata ba voyage ta bangola wa oh na rappelle un micro ça micro lo etango po amité soki bango moko na kasa so ba bien que petit na biso pona petit na bango na mona wera donc bon mo ça bango bien et te nga mamu
wera memanga ye moko naza bonga kolela te lokwa basanda nde bayolela papa chéri memanga poto kofi olobi nde memanga boye salanga boye nga na kolela te bango moko na olo bango clair boninga vérité te foni loracho conscience na ba conscience nde ezaka nini fo te bango mono atravaille elenga mingi nyonso biso leo tomoni bamoni mamulu bakokata biama ya nzambe baofinga ne sikoyebisanga songa frère sengelo eti lelo mpo odile manzaka bundela awera fa basankara de kunta awa odila bundeli wenge na basorti nyonso tume olaki kafini ti na pamba bomemi ete isepe odile manzaka mwasi nzambe odile manzaka nga nayebani na wa mamulu bandi miziki na omona moke so tosisi rapi na biso ya 17h ya 9h ti 14h na nsima na samba na kina osukola pa odile na vandi tout ajour ti na komi waka poka papokwa mutu nanga kala mutu aweka kala donc bavoyage na wenge esili nango te anga kene poto yoka po mama poto pe simba ite eloko moko visa est ce que weka pe nenga za bongo odile kozanga na ambassade te mais moi-même mamulu banazo visa na ambassade de France ngamo na zona côté visa moi parce que eloko mosusu bomona yoka te tango koma bokoma ke momo ya place wana awuzwa na visa so visa bamito be batikalité fa bato beba kene bato bela na vumanenga na be mona mai va diembela la diembela po monte que sa propreté mo bemi sakara oui sakara abunda trona wera mais odile pas lobela wera ti lelo odile côté ba kini kona wera ensemble moko bo oui que bato comme bavanda na ambassade wa même si papi ka ko seblo ne monter ma ligne d'énergie obi ka yama amoy bato baleke be na ambassade yama kuta swati akena jour na zwakate apo atsengi babi passeport de code ba pese visa muta ele kutu nani CG bato leka to na ambassade donc to nedi ngamo tata mosa mwana ngashite sali Melissa Kazadi ye fazo visa kuta ke Afrique lobby pa utene France babo PCP visa ete ke babo visa de mona mikolo za na passe mais ça ba combattre Afrique d'ici bo leki bo kechu pour mo la kisi ye ke wo rason aza leader d'opinion tes ko le bo pesi wo bino ba combattre bo subo isi wo bo fungoli makama musique na Afrique d'ici kuna ba félicitations na bino batu ya Captain ouais donc merci etika li fait na biso mo yambo donc il faut to bene matoyi donc keto le 30 jours de funga matea kuna pa na poto na ba combattre benda ba ma ko ba fallait benda ba ma fala da falitilo ba na fala beta bango to baleki ba betita monte ke fali batu na evie yo ko no ko maiwa nini ba otuna neni ba komane le batu ba wo na bata ba konso na tuna Fernando to ba fe bona conseil neni ba meke simi ba meka teza ngo ka problème ba pime ba visa ba pime rita ke memo ka se kunati ba beta ba sala nini to beta na ezaki programme azaki na programme ba beta ka ya stala munene te mais asala ki programme na ye ya ba nini ba sala ko beta mais so ka beta ke nini sala wana krantiko bo ba nga pime ba rita azaki visa anga beta mais kena na programme ba sala munene te donc c'est pas ça ba pesa mo ba visa ba to o ba kata visa. Oui, merci beaucoup, comprenez comme ça là, je suis avec Maman Moulouba, merci à Laura Chou, Moninga et Flore Makinisi, merci à Denzo, moi na papa Simo Kimbango. Maman Moulouba tout ton maman Mouki, l'autre zomona ken piana nave na biso mosaka. Niveau ba comme comme là comme bank sanga. Zoye baté tant que bino pe boutan na musique. Est-ce que mosaka na ken piana? Donc qu'est-ce qui se passe là? O ba kobo maman tout tisiko. Ngara mo bloko wana ko, ngako le fait na ken piana da story bendenga zala. 25 personnes vont yo mobi kete na ndenga bata YouTube 25 na biso za kwa bidi na ndenga ya émission na ndenga pele bata konike ko 25 alo bakana na severne pone ko lo banen likambu masa kana kacha mutema mutute kenda zawana na yo kapasi zoki na mama leki na zoba mama leki ata so ba pesi o mbongo ngo electa $500 ngo ke o sali mwana yo bongo esa mabe ngaso memenga mama biso bongo so ata mama so solo boke lukuta bete de kani ya magase se ko ya manga na te ya mal pondeng ni mona za mabe keke so mwana za mabe mais bacha mo sana tali abike le pango wana za pa bongo kansi bateka wa mama leki na bango te mama bongo za mona suka so to ndimela nani wanga ni mère awanga mère so chivunde koti mais il faut kotako mais c'est pas bien atati fundu te mais maman oh ata mwana mabe mama bomba ka mulumba mwana donc jamais grâce à nanga na za bonga sumbelinga na ya Flore ta mwana nga sumbelenga non sango to nanga na bongi sango na papa pas bien mais na ebine ogangela mwana nga mama mukula za mama aza atotangi no te mais so za savoir vivre na manière na intelo mo intelligence mo za kakati biso o comprendre que mama na penda ko alimbisanga na pambo limbisanga parce que tete mabe na tete mama moko zoba aza manière te maturité te nyoso na eza été pe ozolela
après ça le bibo na bon les ko bon ni mama Denis nyake ko ayo sungo ongo les ko ne mama Olivier ba osungo na kana o yepto isbo ça soka sibongo ti poka wana ko eleki na okabu e mu pepe ko teke ne mbongo na chaîne pour eleki pour ken na boko na les commerçants ya lo mbongo na donc voilà YouTube patika la nyunga mo tika nyunga mo chaque jour ata un view na OPCK na mwana eka ekota donc yopto o mi sali pozo lela na suko pe akala okangi o sa ki pasi na yo ki pauvreté no pe pasi bona yo bala pe kulo bota kuna yo lika mo sa ba salisa oh aw salisa ta ke mama na leki na ngande bolobi bongo aw salisa ta ke mama ndeko mama na nga mais aw salisa 100% te mama ba va so akotso na ndako wana azaki ne bomo ba bo choban awa ya oseku mais aw salisa 100% te mo ba ne fa la charge na yo to to kita famille na biso ezaka o tika ka ba ingrédient ka basunga biso bo muke non ka 100% neti mba pla limisa nga désolé pena mono pena ko na ba ba singa ko selo ba ida kiote baila ki ndo batinde na chivundo mabe o continue ken nini yosko mamoda sali internet pe mboka elengi YouTube pe to so yamba kolo membango pendo chona mutu akutu walesa akutu sa meki ba otumbai bongo yo mama leki so mama ba sa noni tete ba vraiment pourquoi mamuluba yimo kwa boya via danse atika a préféré na bonda YouTube. Non, bien sûr, les amis, je n'ai pas de musique. So, mais on a donc on a nani artiste. Ba zabi kolona bazobi na chilo toujours na BCD. D'abord répéter, so na zonga na robina na nga. Ya ka na boti mo na nga zo ba décision na nga ke na sala ma mususu musique ya donanga. Ata libana mboke si na ngote na ba mambila ba ekutu grand chanteuse mais la danseuse mais tira bina ko satika ndo eza donc na ko ba de bongo pesa donc na tika ko bila te ke pom ta pesa robina na mo pena ba kata musu ko mo ko sala nga o mo ki kwiti pena awa mamulu ba na kombo makasi mais ba mamulu ba tike pa ke ki kwiti te donc et ça là bien te na otaka nga na tamba ba obela nga ko le bana wana mamas ba petit na ba bana wana sko o nga ba ya ba pesa nga na respect ba to ka sa bana ti lolo ba ye mo na wewa so botika po ma danser so kutu ay ba na victoire te sur mo tata merci beaucoup maman Moluba toujours koba lelo maman esala nga pasi mutu boliani bo mela bo sala ba copie ya danger mosala pe longo bokina no ba bo emspo yiba pe bosala lomo bo ba yeba te mais emspo bo bebani ba secret nyonso bozala entre vous les amis tant que famille tout le monde a lelo ekiri ndika bien dit autre la famille ndika le tout le monde makambo zo bima ya minene ya kati donc ngamo kutu nanga la question na mai kala te ya malorasho bo ba nga fleur côté katité nanga mo isala nga somo tant que comme na niveau na mutu bolia bo mela bo ba niveau ko ki o afinga ki aleka kipine na ba secret bima te wa za rasub to aki ba camarade te po baba camarade ya bo mo ata musu le ga bondeko tam su ndeko no mo kutu wane mama so ba bo mo so ba bo ele pe mo bible ke this o salongo mais bo papa mo mama moko to musu su flow ma kesi wane ka banda ba camarade be to musu so leki ndeko nga tam musu na ki bolingo mo kati nanga donc yongo ya baka so to comme na niveau ko misaka ba kati to kina so ba vrai te déjà bien et qui bo beba ni boyena ngona média mabe ngana lo rashu ma wote boto tambola katolia ka ba bi ki flo makinisi azo rappelle staff moi emna lo rashu mais là sto beba na kina ngona média est-ce que c'est important ngana na bandenga ba danseuse non to beta na so danseuse bon ngana na banom ne pa nga beba na mondongo to mondongo to pig masanga ndoko mo parler mo mais mam to sala wo ko to so na biso na wo ga bi ke bana bo so mais po ize na biso kati na biso to bimisa o to yebani même si petit na chusto ma belle lelele ya makasi kuti osamba te mais po zela ne to sona o ka kati biso mo lo to yebani ngane to oyo ka ngote to kika o yaya azo bomba leki pa bomba yaya so bo come bongo ba no ba voete e kiri pe na ebe yango e umi yango pete e panza nango kaka so bo boni bo mi bale bo bi ay wona mutu na nga kati na nga so quand mi set wona kati na bo mo famille so ba ko tabino 10 boza famille moko mais kana moko oboza même moral. Ça arrive aussi. Et ça nango même moi so bebani na famille moko za rapenda ko papa okamo bon ba bebani poani et ya mabe fu ba yeba balo on ba bebani nga lo bana no pona émission to sala ndo na ndeko nga Carmen Odia na pa le ke chupanda nga esalinga pasi o mala blanc so kaka malika to nga kiyo uba lezaki mutema no to nga na pasa to lo na pasa zemi ubende lo baki ya mutu aso ke mu de patati patara po fiana bon po betamina C c'était pas parce que les bon les amarambo za po to nga lisu po to za boye makambo za nango pe obomba te soki yo
moninga tongaki ye mpo ama we amasa na yo lobela ye lakisi voice oyo balakisaki oki akotonga yo eloko osene émission wana na operde deya mpo parce que là okendeki otie mpe lorachu témoin ntongo okende papa avant okende no mpa malika moto amayele asalaka nini lorachu tina na lorachu na voice yayaka toyoka na voice boyoki lorachu ebei ndengele boyoki ekuna comme si lorachu akendeka mais o voice limite ke lorachu ayoka okende ti lorachu anga sala nini ayoki voice wana mwa mai tension eza deya mabe oke sikoyo te tosala tosango talobi mpo tension eza nini ekita siko bino boke na lorachu ba malika boke kuna boyebamaka mosusu bosolemaka mosusu boyebamaka mosusu tanke moto mpena eza sepe mpe na leketio olobi nini mpo nini okisaki ye voice wana te olobi ke ozali na ntina oyebiso ye voice wana te bavoice eza na telefone soki api bapanza babimisa yango awa na youtube ekozika youtube mpe kozika nango opesi biso actualité bo tobanga kobimisa voice ya malika mitakala kutu bapaster tozomona bazawadi bayeye awa bakufi koma papa lopango mama lopango na Toronto City bango bateli biso ba terrain kitoko na maluku 20 sur 20 na $4,000 apa mokomi papa lopango komi mama lopango awa toza na concession Toronto City toza na commune ya maluku na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo et tozwi concession Toronto City après avoir kosala ba étude nyonso tout ya immobilier foncier et tout na ya géo localisation tout pour que tout pouvoir la situation concession ebandi awa et ti bozomona maborne oyo à deux entrées ya raccourci ya makolo na entrée oyo ya mutuka. Donc raccourci ya makolo c'est-à-dire à 15 minutes vous êtes déjà dans makadam oyo ya molai ino moko oyebi c'est juste pour dévier pour que nzela ezala fiable de c'est ça. La situation surtout nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bisso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que vous visitez nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis vous visitez nous surtout parce que c'est situation à Moulaï. C'est situation à Mounen est tellement facile. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 bon voice est-ce que vous bon la voix c'est ça ngani mais ça la ka kilo parce qu'il va me donner les cas voice ma voix c'est ça la kaka ba tout monde batanga va comment attention dans émission awa je suis la dans moko ya famille mais tu travailler dans ils allons sala oui oh bon voix c'est ça ni voice venez ça ni ba passer ba tout maman eh bimo parce que ba na famille te to so monde ka YouTube bena simba kima eh
so bobo abimisi vo songa no sibo bimisa ko opesi biso actualité to kaka azanga bo po kasi ngana za bonne na okima mania pona nani quand même oda misi vo sa man ube na boya nani quand même oda poka abeka mana nani mana tonga ki non mama mobile za mobile ngo bobo wele za mobile serote mais peut-être ce soir sera miracle ba sero bo lo ba biso boboka ba vie wana pona respect na ye pona respect na ye pena trop a fait na ngota kombo te mais so pe ye kebo na ye na lobby so pe ye bo ke na lobby mais kene soki muninga no ya maboke abeti kutu tatouage mobala ngona nzoto kini mama ko etake yango pe affaire musinzo mamu musinzo zango pote bana kabo mambi beta papa ko show musinzo te boni muzo bo abeta musinzo te abeta mosa papa yeba mosa papa ko show anda kute abeta musinzo te ezako deselo comment monsieur ça nini na pasa muluba muto sola na ye kuto moni ye ozo la kiseke na bal na ye sina ngai na lia kana kisoke na botoli yo talinga te je m'en fous. Oh mais non c'est vérité ngaka bala kuto bana ngate na osane no side bani nga yebi oyebi nga sikola ndanga bote ngaka mafu to kabolo ngai tsona ebika mana mobile nanga na solution yo mobile na sikola ka soni e moi mo sone sika linga nga ba se pe de sekana linga ka ote mena linga ko ka pasi no so ba ko si moi mo sone linga ka mona beti kaka nga na peti nanga kolozo nyonga nga na ete no lo ni na mi bala kolozo nyonga ba lo wa pe po to beta lisito ya mi bala ba wa mo bala respira tel niveau o uti na biso likolo apo esu ko na série mo bo respira bana ba gag mo bala respira musuba ba gag ta mo o ba bona tanga kombo la do na ngana banga la do na mtabeta ki nani kama oda musinzu bonga na zo banga opona ndo na TV mais pour le ballon bon bala makamo e ba lina biso eloko za clair la soki la dona mtabeta ki kama oda musinzu bota kamo kana bota la dona aza tatouage awa na pesika itinera bota tatouage comme na G moi il m'a dit au G te tanga comment tu peux na respect à mutu respect tanga tanga comment mutu te mais tanga bota tatouage oui bota lango viens pe mutaka boka cappuccino le boga viens pe watane be goga la puga motete macho boka sur la disque viens pe toto zana studio fabukaza na 14e ré akabela na ese ko nganda be ko la nga ona so na ese ko na tumbole ya ke wende ko mo na benge ya ke ko bisika mo pota buzo pa ebika na mtabuzo wakati na ta ko botana respecter mettre na respecter mais na bikaka tolo ba clair soki Carmen Malika tonga ki yo pona bo yo zo tanga ko mbana te poani tanga ko mbana no ko boya tanga po pesa ma papu mbana musuba tanga kombone to yebi ya mbana muso tanga te mutali bomba ko sole mbana ngaza mbanda ambana botanga ba kombo ba mbanda eloko za clair po ba ke bo ezake la dona mutabotelo mobali soki oki passe pour Malika masa na yo akosola bongo te oui osika Malika mais on faut dire mutabotelo mobali la dona ni kono ngo abeti pe kombo ya mutongo la dona mutabeta tatouage mibale msala ki assuré bonso kuta beta kana lisoko abeta kana fesa kombo afia nani Paris wana abeta kai awa la dona encore beta tatouage non te vient à Paris wana viens ma quand même Odette azam to beta madonna marga beta kai kuna sima beta ka awa ya vient mo beta ka vient mo à Paris apa comme na yeba ni pe abeta awa elle na muta tatouage c'est absolu kaya critique nzoto ne komi kaya critique mais ben ala sarabiso peut-être sumi bana balinga c'est ça la fatine ba basina bango yoko so beta yi wana po likolongo ta olongo likoba Paris wana ozu tala su mama na faire le roi kabelo ozo beta ko susu après bo masu kombo wana bongo suko wa muneno beta babo seni wato zoni ma chichi tozu o beta to potage après comme si to comme pétage siko po nini Olivier c'est habitude na habitude wana mobana Paris wana ebike mobana na Paris yena ebike moi c'est surtout les gars betano na ye il faut beta ye kombo na ye mais au comme ça on roi cahier de ça 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 mto bolingo makasi neti pelo ke na fena ndanga bete fena nga peda ta normal toso ngana na yo moko na kitoko na yo na mbongo na yo babi bafinga moi cité bafinga
Mutaza no kwa bafle kwa kangama pa. Ya, mimi mama ka basa choko. Mimi mukibo ko ka basa choko no mama basa dashi. Pembe makambute ya nini? Pembe loko nini? Moi c'est ta kati. Na ka fleur na kitoko ni bana na kati gu. Idusu muke moto. Siko bo vena ngo sopinga na niveau na ba boka ka ekiti wata na be kosa no siko boka kati muke moto. Idusu muke moto. Gu ele boke na tuka ai na le siko o la biso bana ba la dona oui to so la bela dona yo kande ma belle so belle na mon egu elle so katina muke moto kandolo ako tubaka mais odia pas vieux ya bongo tio nga mombala kabla moningo no 500 dollars monsieur que na ganga pesa ko pa vina nga pari na petit ko pesa lo mote vina nga pari ati ko pesa lo mota fibi so penda o mela to il est au clair. Alors on doit mettre la tête. On est OK. Nani boso bobo alors bon mais ate pour mais muta boye ko fula la fille aux autres nga boye ko fule po atale kana ninga niveau hein ba ko kana te nga boye otanga ya chaye quand même ko fula relation inutile retiré exemple da bazaki ba camarade to tongaka to melaka nde muni wo pesa ki confiance ite la dona kende penda kuna pa venanga akia boma Carmen abomi ateki aboma ye tala de mutu wana bokotanga bokosema mobile batukutu makisi makambu ke azarana odia ndoka kama odia ki mosa makiste puis il fait na petit na ye yo petit no to viera po makisa ka zo ote ata ndenga nyongo ata ndenga ba tchela lu popo ya bisa cheche anga zo ote moi si ya na kati na rabien il faut que pas maman na ba kinga boîte akele kinga sana suka po ba ko ba ko zo ne tokote o chembe belos kabelo mami nga o chemu no o ka mbwazo bota apo bina akitoko fia nini ya church kikecha ka kele ya mutuka muone za mutuka te wale kwa moto tande le kare sopana so choka so ya choka awa choka bando rouge taxi tamba ka ndangwa ba jeep wana ni baka zolo yeti okoti mutuka zolo oko kombe na lili okoti na France ta mutuka de ngaka da Paris siko osanga ketch si abasuka bolo moto ba vient suka na basika bongo ana momi na ya pale mais c'est moi qui enda seka kabide parce qu'il y a momi na mais azo ya azo bunda merci à José de Londres oba à CDG ngamo bala poto le bako wende banga lo ba bali foku oh yela il faut qu'on va bali maman zo mais minene on va ya batu comme ka désormais encore na mondi luté te mais zo potana yo kité ça problème ité suffit ko ba maman bango azumbongo mama bango bazui to mobiso so biya mobala bala ya tenga sifiko o banga posata pe yana ngala États-Unis mobana kisasa ba banga na za marié nkati e ba biba tshaka na bashi jelo nga papa na mama na kuna ka yemo po ni boyiba atira lo boyiba donc bongi musinzo wana donc tozonga nanu masa obetela masa mabe la dona moni vena ngana akene pa imoti si okota sa mabele akeno epai moko te po parce que oyebi place vient na bato banana bango te mais la fille motema munene banda fille na sala eloko wana bomba pena na motema mais si le loko otanga ngote fie na sekaka eti bon te quand même oh abo papa baka yebi ka yeba kamne beleti bomba ye bato pele ko ba yebi te abo ma dona pour la dona te baka yebi Cardozo to ke loto so malembe oh zela to chimula yo na loba ye la dona to ke loto zonga la dona ki pique Cardozo o tape ko Cardozo za na dona za wana elongo na banana droit na na kana so na quand même odia elongo ça donc complexe rouge à la terre ouverte un bon français mon nez m'a commis déjà oh mais oui c'est un complexe rouge à la terre grosso modo oh mais toi banana nani Cardozo to ba guerre de spina na nani quand même odia comprendre to ezara bongo après maman quand même odia au monique la dona bebani na Cardozo après yo quand même odo comme quand même ya la dona et dani comportement ma beso ba comportement de faut ba comportement na yo donc la dona la fille na ye musinjologie beta Cardozo musinjo mo ba kabona lisus na nani beta Cardozo musinjo na nani bongo la dona mona o mayo ya imana za ya na nga azui bango boya bukama de kota kuna fimbu chicote allez
c'est mon rôle au jeu moi tableau bon on a yebesi donne na théâtre na manda la donne gag de loin vie de l'homme taine na gag na gag te mtazo ka au répéter pas mayo awa na vena ko répéter même na bimisa la gag c'est vie de loin tu es pas même temps mama ke nani mayonnaise moi ça na nga pas de mayonnaise fulu na semlik sans skin oh to va être clair ada fini musinzo Kamen Oda, yako kobanga leo mota biso makamando bazata sona mwana na la dona. Et après biso makamando za. So loko za clair ko konane muninga te pa na otongo. O munene za nene kitu. O botolo mobali, o sala mabebo leki bo melaki daye. Po parce que boke kiri nzika mwana ba mwana mobali no wanati. Po kasi ni maninga ba sala mabeto musinjo. C'est bien qu'il y ait un peu de misinjo. T'es qui de misinjo sous la nez. Bon, après même le moment. Il n'y a pas libre, il y a autant de mobile dans mon toit, il y a une petite à mon équipe, il y a un bal dans la fleur. Pour l'anniversaire surprise. C'est anniversaire aux alates, anniversaire. Oh, il y a qui surprise. Nous alates. Ah, c'est un but de confiance. Faut la non, mais c'est un but de confiance au dia. Et fait ben ça ben mouton yo lingi, on peut forcer. Peut être aux alates. Bon, les biloko bolunga mbebo. Bon kacha mitema te donc oh Monique ba kemle simba donc vana yo oh na ba conseil gratuit oh simba te to moni mbote to yamba ba to mususu pete na ba chaîne ba to ba ko mangate donc to yamba bango te donc to kufa pete to tana makana ba émission soko bolinga émission ke bige ngamo mamulo na vana na vani pana ndo fika ko bino mundibu na fingi na talami siko bon nga Robino ndé nous avons na Robino na bina kaka boza YouTube na bina Robino pa to boya biso lisusu baba boyi ba journaliste surtout biso ya YouTube a biso kutuko c'est comme si na musique ezana donc asalango da une fois to pesa ka ile ya punition que to leso ile na ba chaîne fete mais abandon lisusu ko dimia biso ka fali tu na tout l'histoire la bande les parties c'est comme ya bima Robino ça la CP le monter pourquoi dimna ka no ba journaliste ya dimna biso te faut ko Robino mundi maturité na bonne manière azana ngote Robino za mona boko mina kan abota mina kabumba auti baye na ena kabumba mutazoe mwasa papa bango tabote aboko la ye bino wenge bino bosaka na wenge nga wenge tatani wega tatanga wega nga mona berger amuzonga na to solo la nga berger wega nga mona wega berger n'hérité bana wega bokoli aboti abimisi biso bana wega na Robino papa ne boluka nani vena te boluka nani Kaluchi boko fait Kaluchi oh Kaluchi ne vient papa bango oui merci beaucoup maman Kati akati émission ngape na sukiawa merci Pierrot merci Laura Chou bisous bye bayena kosanga nanga libosa mozambe salela nga yeso salela nga yeso bisenga nzanga lole nalemi epi yapesanga kabelanga bisenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi epi bisenga nzanga lole lokota ngai yeso lokotanga yesu lokotanga Jésus kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yesu tombolanga yesu tombolanga yoyo Sawa fako
mwatitishina nsambi watsenzelela watitishina mwatitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba zwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nsamba asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelelele nalingi mobala oyo